namo kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bilanya situ ba bolinga mama Eliane nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe habari zenu. Maluka ibandeko boni. Toza déjà le lundi le 6 janvier. Nzamba sali biso ngolu apesi biso mpe mabo moye mukola lelo le 6 janvier to pesi nzambe merci mpona mpe mabo moye apesi biso. Ba ope ba tiki biso to leki ba on eloko moko te nyoso zaka ka mokano pe mabongisi ya nzambe. Merci mingi na bino situ ba bolinga mama Eliane nitu. Bino ba ebosepela kana mama Eliane nitu. Bino ba bolinga ka ba mission oyo ngai wabino na salela kabino na bien. En tout cas merci beaucoup na bino nyoso obo disposition na bino pona kotala to pe pona koyoka wabino mama Eliane nitu na pesi bino. En tout cas merci beaucoup ndeko so zamba no liboso kutana ngana ko singa na o s'abonner na Eliane nitu TV après avoir ko s'abonner. Activez la notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que l'émission est sika et que vous avez chaîne Nabiso. Alors, lelo na tango lelo lobi na zwa ki vraiment vidéo oyo ba tu batine nga vidéo ona nenga ko sakana te. Loko les équipes dimanche mokolo yenga. Mokolo oba kilisto bakenda ka kobondela ko kumisa nzambe. Mokili ya lelo toni na ba pasteur. Etoni na ba pasteur, etoni na ba apôtre, etoni na ba bishop, ba archbishop. Attends tu na Bible bazalaka me ya lelo. Ele kinde koleka. Alors avant to solo la na bino poto kota na détail. Batimi bale bozo mona oyo baza ba pasteur. Moko comme pasteur Newman. Mosusu comme pasteur José Bomboko. Bolanda nanu eloko esalami ba pasteur omi bale après na kote la bino na détail bolanda nan. Inconscient. Tu venais chez moi chaque fois. Dans la commission passeur, tu t'es établi passeur. Yo, c'est la diabète, j'étais malade. Je n'ai pas posé la main sur toi. Je n'ai pas pris la salle dans l'église, j'ai posé mon bon côté. La question, réponds oui ou non. Je peux aller mouton malin, moulin. Laisse-moi parler. Faites-moi sortir, prier pour moi. Laisse-moi parler. Donc, bandeko, obolandi wana, moko komone pasteur Mboso. Obomoni Newman wana komone ye Mboso. O musu bomoni kombo na ye José Bomboko. Na yebi te wana so azamona Mboso na yebi na ngai te. José Bomboko na yebi so azamona ya Bomboko na yebi te. Kola kolamuka komona ka baza ba pasteur. Donc eza boy. Pasteur o boza komona na kombo Newman Mboso, yenda zalaki na yenda za pasteur na église Songolo Pakala. Pasteur mususu Bomboko azalaki na kati église ya pasteur oyo bomona kombo ya Mboso azalaki soki pe protocole biloko mo ndenge wana. Ye moko Mboso oyo ayeko établir moninga na ye Bomboko wana akomisi ye pasteur. Selon ndenge l'histoire ezaleli. Akomisi ye pasteur. Siko ba pasteur omi bale baza koswana. Ba pasteur mi bale baswani na TikTok na yambisi bino na ninga kosakana te. Baswani nde koswana nde bozoka wana. Botala bato basbengami ba pasteur. Bato bazoleka na liboso ya bato pona bate ya bato. Ah bandeko. Bandeko nangala lobi. Est-ce que bino bandimi boaka ba bébé spirituel ya solo wana? Bozaka ba bébé spirituel. Bandeko nangai. Boaka ba bébé spirituel. Botala pasteur bazako swana ba pasteur mi bale.
Bomboko pasteur oyo na kombo ya Newman Bomboko aza ko finga te Bomboko te pasteur na kombo ya Newman Mboso aza ko finga pasteur Bomboko alobi yo belaka diabète te yo belaka diabète yo fukamela ngai transambelela yo ngana chao loboko te ngana sambelela po yo belaka diabète. Ah bandeko na ngai mosali ya nzambe ya solo wana osambeli pona mondimi tango azakana na mondimi akomaka na soki pasteur te otie loboko po abelaka diabète diabète yango mpe so esila to esila te ngai na yebi te me na koswana obimiseli moninga ke yo obelaka diabète ngambu na tia yo loboko moninga pa alobi otianga loboko bongo yo moko po omelaka masanga ndenge oza wana omelaka masanga to omelaka masanga te omelaka masanga te ya lobi Mboso alobi na melaka masanga lakisanga na Bible place nini epekisami komela masanga yelanga verso talisanga na ndimi na melaka masanga lakisanga verso elobi ke na mela masanga te me yo ndenge za wana obela diabète ngana chao loboko yoka ope musu yoka ndenge oza wana oluka bandimi ozokoka koza bandimi te ya ho bolanda La lecture de la parole, mon son est c'est pas normal. C'est ça, oui. Pour toi, Nadia. bandeko openza video oyo fo mutako zonga tindela ngona ni frère na biso Jeff Ifonge frère Jeff Ifonge ya koyoka makambo eza wa mama oya kutana video ko buti na frère Jeff Ifonge tango alobaka ke bato ba païen tango frère Jeff Ifonge alobaka ba païen ba miyibi ba escroc est-ce que ça a tort? Un pasteur Mboso o nepte so azamona Mboso pasteur aza ko finga moninga ke yo na sambela pona yo zalaka na diabète mama Bible ngolo biboye yo na sambela pona yo ozalaka pona diabète loba so na sambela pona yo te loba so kozanga na diabète te bande ko maladie ya moninga yo sambeli pona ye
Ce qui pas abika soit to abika te na yebite. Na kati koswana. Olo bana moninga ke na sembela pona yo mais attention sembela ki pona ye. Mais muta abikisa ki eza yo te. Soko abiki na diabète eza kondima foi na ye pe na nzambe nde muta abiki se po bino bata mokili ba pasteur bato na ba bible te ba yaka kopesa bino mitu boche bango maboko. Pasteur abiki saka mutu te. Pasteur abiki saka mutu te ke muta abika te. Eza libondeli soki pasteur ase libon e koza pe na foi na yo. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, basali ya nzambe bango ye. Bandeko. Muna periode bino ne dimanche au skola tiki to sali maquillage. On a ki église ya nani? Ya Mboso Newman. Ola tiki to on a ki église ya nani? Ya Pasteur José Bomboko. Makaka diaka lo batande ko asaka ba émission makaka diaka. Na eba teso makaka diaka la kisi nini? Meno kaka ba makaka diaka. Makaka diaka. Bandeko na ngai. Ba pasteur. Bazo swana wana bazaki na live en pleine émission na live baza ko swana yoka mafinga. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc bato koma kaka boala la muki azaki protocole a commis pasteur, azaki chantre a commis pasteur, azaki l'église obokenda ko chama ko lobokota ka obandeko nanga ha. Boko donc ne bato ba komema bato ebele na lifelo bato yo ba komema bato na lifelo na ninga kosakana te. Tozo tala kako Mike Lamba ekuna na cher kuna lobi nini. Oh là là. Bandeko ope mususu kuna na bwakele bino cancer na bwakele bino mbasu na bwakele bino boy kaka baza ko fingisa ko mwanzambe obasela nzambe ya lokuta openza Jésus bake na mukola suka bokobela ke Seigneur j'avais guéri les maladies en ton nom. Je vous répondrai, éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ngoti go ba pasteur utala ba pasteur obonyo kwa mela ko suko na tongo na ki église ya modèle oyo ya motindo yo ya koswana ya boye et puis mibali sans maîtrise bato bazanga maîtrise de soi eza peut-être bana basi mais mibali elekisike mibali baswana kana basi na bango mibali baswana boye bolanda bango bana mibali bomoni ke nzambe apona bango nyonso tu te po ye muta komisi moninga pasteur donc nzambe apona bana bango bapona mite Yo, ça y est, la diabète, t'as jamais pour la j'étais malade. Oh, c'est la soana. Bah, ni balance, bah, on a basi na bona ndako zakande likambo. Botala bato mobimba. Apo ba pasteur. Mawa, c'est la honte. Soni. Bo finisi ko mwa nzambe, bo bebisi ko mwa nzambe, bo komema bana bato nzambe mingi na lifelo bino. Bo fingisi ko mwa nzambe, bo bebisi ko mwa nzambe, lilo banzambe bo déformer yango bo bebisi yango. Mais bazanga ta maîtrise bana mibali mobimba. Bana mibali bana maîtrise te. Ya boye vraiment? Mawa mingi. Mawa. Ba pastek. Ba pastan. Ya boye. Bandeko. Ya mawa. Bible lo bala biso boye ya mawa mingi
Non, c'est pas possible. Ba bébé spirituel. Bible yangoyo. Bible le bina biso hein. Soko za posa ko sambela. Kota na chambre hein. Sambela nzambe na yo. Akosa nini? Akoyoka yo. Bible yangoyo. Oza na posa ko sambela. Soko oza na posa ya koyeba Bible kotanga makomi o nyonso bandeko nanga senga connaissance pas ya nzambe. Ah, écoute, il y a un mot simple dans le bakomi. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est difficile à comprendre. Par hasard, on a tombé dans wana. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yaya, senga connaissance, il y a Bible, pas ya nzambe. Loba na nzambe la kisangai. Ah, wana, comme natanga otanga li loba na yo. Pesanga sagesse, pas intelligence, na compréhension, une bonne compréhension, na tanga Bible peut na comprendre yango. Ou liebo ke na ko bebi sabango na bino na batango koleksa heure na batamotindo yo. Bo partager émission oyo. Bato bazana na kati ya ko bunga, bato da baza ko ndimela ba pasteur ya boye. Na kanse ko te bango deux pasteurs ba soigner. Ba pasteur mbale bazanga ta maîtrise. Ba soigner. Yo pe na tongo langu kuturu nga wana le. Na sani na église za vraiment mingi. Til lelo bandeko. Ozana 40 ozaka bébé spirituel, wana 50 ozaka bébé spirituel, wana 60 ozaka bébé spirituel. Pona lelo na tiki bino na koya après. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba ni besene bana betu bons. Bisous, bonne journée et à tout à l'heure.